to la sa se ya mbeto na ote bosoto wana o ezingami na se ya mbeto meza milimo bopeto wana eza milimo nini milimo ya mitelengano milimo ezangi esika ezo baluka kaka na mbeto etali dra soki sa mbeto opeto la te bongo dra oko nga dra pembe kuna linga ngote olinga ngote poani po okokoka te kopetola yango tango oza peto na musuni ntina bisale na yo fo ezala peto fo koyeba kopetola se ya mbeto na yo badra na yo soki esali mikolo misato bolimbisi nsima ya mikolo misato longola yango change tya dra ya sika po benda milimo mpe ya sika na ndako na mbeto petola se ya mbeto na yo na tango bokomi na botata na bonengwa tango mosusu bozoluka molimo moko eya me molimo wana fo ya kokuta bopeto na se mpe na yango moko mbeto ndenge oza na mosala makasi na bakartier tofandi ezaleli na yo fo oyeba kobongola yango batela monoko na yo ndengwa na maloba kozala na maloba lokola vene ya nyoka te mwasi oyo azokotonga lobi fo azala na maloba ya sukali lokola mafuta nzoi pamba te nzoi akelaka mafuta wana esungaka biso elongolaka babokono ya lolenge na lolenge me eza bunini eza sucre donc mwasi fo ozala lokwa mafuta nzoi po ntango ozoloba sukali wana ezokende kotraite nzoto na yo ezokende kosunga yo me soki oza na maloba lokola vene ya nyoka eza koboma kozala na yo nengwa ya felika mwasi kati na mokili ya bayindo toye kozongisa mokili oyo mondele ya bomaki toza na ntina makasi na mokili oyo tozalaka te lokola na eteni wana ya loposo pembe balobaka toza na égalité entre mwasi na mobali nani alobi biso na bokoko na biso nesongi ya nzila ateyaka biso bongo te nesongi ya nzila baza kotalisa biso mobali aza toujours na likolo mwasi oza na se même na bandako ya mabala soki babali yo oyaka na ye na petoli okei oyaka na ye na petoli ale mobali abi bon sikoyo nde nazobala yo koma na kati ya ndako me mobali aza mokonzi ya ndako ye moko ntango oyo ye bokomi mibale na kati ya ndako me yo mpo oza mokonzi na kwe na yo me nsima ya nani nsima ya mobali egalite eza wapi yo oza kaka kogere ozogarde teni ya gestion na kati ya ndako me oza otop te chef azala moko na kati ya ndako biso basi ya bayindo toyeba ete tozali na égalité te liboso ya bamibali na biso bamibali baza bakonzi esengeli topesa bango botosi mwasi ya mayele mwasi ya kotonga lobi na ye akomikitisa liboso ya tata okozala na tonalité nini liboso ya tata mwasi o wana oyo bazozela mokili lobi na komikitisa nyonso biso na boyindo batalisi biso pana esongi ya nzila esengeli obenga mobali mokonzi na ngai fumwame mpo na nini toyebaka ete biso bamama tobatelamaka mpe na nsima ya bamibali na biso ndenge libebi ekotaka na mokili na biso ebebisa nyonso milimo mabe milimo mitelengani ekota ntina kati ya mabota libota na yo moko bazobundisa yo ntango mosusu na likambo moko songolo osala ntango mosusu na likambo oyo osala te me ntango okomi na ndako na oyo ya libala okomi na mokili mosusu okomi na protection mosusu inge tatatakeli likolo na se azobatela yo me premier protection na yo na kati ya ndako na oyo ya libala eza mobali oyo abali yo po azobatela yo aza na bokonzi likolo ya milimo nyonso oyo ekouta libanda bakoko bundisa yo me soki alobi loba ete nabimisa 100 francs na nga te mpo nabala yo me pasi ozomona oyo ozoyoka soki euti na famille na nga to na famille na yo balonga yo so napesaki yo 100 francs te baokoka yo te po aza
tata mokeli oyo azobatela yo na kati ya ndako. Donc oza toujours nsima na ye. Boboma égalité biso boboma te mais toboma nanga mpo naza mwasi toboma ki égalité wana toboma yango. Mwasi abotamaka mwasi akolaka toujours na bomwasi pe akufaka na bomwasi yango wana biso bamama biso basi biso banengwa toyeba ete toana devoir munene na kati ya mokili oyo. Mokili mundela bomaki mokili mopaya bomaki toye kotonga lisusu mokili yango ndenge yaki mpavita tongaki batela lolenge na yo. Zala mama oyo abongi na lokumu, zala mwasi ya tina, zala mwasi ya valeur po ete lobi na yo ekozala toujours na kotalaka bana na yo. Azalaka te mais mwana wana tango asalaki likambo tango babengi pa mama mwana na yo koto oyebiki yo okende mais mwana otika mambo azosala te. En tout cas oedika mwana na absence na yo mais aza toujours na ba principe o azotambola na yango. Siko biso ba mama bana o tozobota tozozwa soin na bango tozolandela bango po lobi bapesa yo lokumu na mai oyo salaki babetela yo maboko ata ozali te kombo na wetangamaka na bolamu ke oedikaki kwe ata bana oyo boti te même bana quartier na quartier oyo ozovanda fo yeba kobatela bana wana. Okuti mwana ndeko azokende sika moko kokoso ezali azokende sika moko ya yenge te azokende na moto longola ye azoloba maloba mabe na balabala benga ye. Ayaya pona nini maloba ya boye eza malamu te baloba na mukolo boye te oyoki kozongela te. O contribuer na éducation po oza éducatrice o contribuer koloba te ke ka bana yo moko boti nde okoedike bango te. Oza na rôle munene na ndako na yo na quartier ovandi na commune oyo ovandi pe na mokili oyo ovandi na mokili pe ya bayindo nyonso. Toza na responsabilité makasi biso ba mama. Afrika eza ya kopola eza ya kobeba. Alors devoir na biso ezali to bongisa yango pe tozongisa yango Afrika ya kala, Afrika ya makasi oyo bankumu bazalaki atali pembeni amoni kaza ya kokokela po ete aza na banengwa ya makasi, banengwa ya bwania, banengwa basali. Mwasi aza mosali, mwasi aza oyo atiaka manzaka boye na mesa te. Banengwa babimiseli biso bamanza pasi bandeko na ngai. Tala mundele kota zomema bayindo, mundele alingi abongola biso alongola biso abungisa penza botata mokeli nyonso. Mais malchance na ye sikumia semono na terrain na nzela ni sonya nzila po mokili wana si ekufaki, mokili wana si ekufaki kasi biso toye kozongisa yango. Alors bolata bilata lata te manzaka wana eye na milimo kati na yango. Tango yo lati tomona kati ata na ba filme ototalaka bandoki bacha baona ba forme nini. Manzaka ya bandoki ototala na ba filme, basuki ya bandoki ototala na ba filme eza lolenge kani milai. Basuki na bango basopeli biso ba plante olati kabelo olati manzaka tamtu suki ya mutakufa ba charge na ba indemnité oya kufa nango aza nango elata ena suki po suki eza énergie na ye. Madusu na mitu na biso eza na madusu o edégajaka ba énergie. Énergie wana eza tina suki oyo lati. Siko suki wana soki eza na ba énergie négatif, yo olati yango pona beauté milimo boni okotisi kati na yo. Manzaka wana oyo lati okotisi milimo boni kati na yo. Tango ozolata manzaka elingi koloba wana tan ya musala te, onika bilamba ndenge nini, olambaka biloko bato baliaka ndenge nini, po manzaka te eza mikuse kota salite. Tango ozosala musala siko yo owano cha manzaka boye musala nini osalaka? Osalaka eloko te, oza paresseuse.
Donc Luka ozala toujours na kati ya activité, moi si aza toujours na kati ya activité, moi si aza mosali ya yambo. Po tata mokeli ye moko mosali ya yambo, bato oya keli esengeli pe bazala basali ya yambo. Donc nengwa, moi si maman éviter bilatela bichacha ezoboma kibonengwa na yo. Ezoboma yango. Zonga na bokoko na yo, zongela ba énergie na yo, potango ko banda ko yamba milimo wana bazala libre. Bakuta kalite oyo cheli ekal. Na tango ozo préparer lobby te ozo cha kal pona milimo ya lobby. Siko tango ko zonga. Okozanga maya koloba liboso ya tata mokeli. Pona bozongi na biso, lokola to ba mama mokeli, tozaka ne sambiselo. Bako tchela au télévision. Yo na TV kaka na mokila molimo. Bon, yo mwasi. Na tinda ki yo na mokili, po kende ko bongo la mokili, o kende ko kela mokili. Mais tala mai oyo kende ko sala. Okokisa ki posa na nga tata mokeli. Na ndenge ni na kokisa ki, okokisa ki, bon ça va. Bambasi, tope ba ange, po tchela nga TV. Ba tcheli o TV bazongi so na âge à 12 ans. Oyo boyebi bandai kokota kati na yo. Esika ba bandai kotangela yo mabe. Ozomitala ka yo moko. Donc ozane siko omikima okomo sutuka mami na miye bakate. Metango miye bakate. Sangwa lobi kwa loposo moindo. Tango yaka oyo kakango to oyo kakango te. Po yeba ke sambiselo eza bachaka télévision. Obungisaki rôle na yo mama. Obungisaki nzela na yo ya kolanda. Libaku epesa melio mama. Yo ozwami na wesika. Pe biso banso baibozali kolanda biso na ngunga oyo. Libaku epesa meli biso. Ya komiye batina na yo. Oza na tina makasi. Tina na yo ya kobongola mokili o mondele ya bomaki. Ko transforme. Mwasi moindo. Azonga mwasi moindo. Aboma mwasi mondele. Mwasi mondele ebomi mboka. Na yango wana. Banengwa. Ba mama bomizwa kapamba te. Tozana musala makasi ya kobongola bizaleli na biso, ya bana na biso, pelobi na biso. Na kolikia oyo ezalaki lisusu pona kobakisa yango wana. Na iteni o lisusu tosuki boye, totondi bino botondi. Aïe, moi si. Wendo obonga na mokili. Batondo na kilandi matunga. Botokie matière bimi penza. Batondo mingi. Bata mituna. Tobi ke bapanzi sango bazawa. Bazobongisa mituna. Po mituna ezoya. Ngana zongo déjà 10 zones. Donc bobongama. Babiangami. Bino nde borobanda. Soki motune ezali otombeli musapi. Ba oratrice bazali boso bango mibale au lobby o adressé motuna na yo epai ya nani. Protocole boso na biso na eteni wana pona série na biso ya question-réponse. On s'est présenté au petit chaîne, au petit structure na bino. Merci mingi to matondi mingi molimbisi. Na sepeli mingi koya na nga na we esika po naza na bao mwasi nazwi pe oyo ya ngai na mateya nyonso nayoki lelo poko excuse nga mpenza nde nabeba na mwa lopoto moke yango kozonga wana ezalanga mwa pasi donc so nakotisi mwa bamo mosusu bocomprendre ngai. En fait nga susi na ngai eza nini d'abord mpo nazoluwe nanu idée to likanisi oyo. Pour la plupart de femmes aujourd'hui, tozo perdre ba valeur to ba origine pe éthique na biso ya kibomwasi. Et toza na difficulté wana ya ko inculquer ngo surtout na bana o tozo bota. Ce qui yo moko maman, ozali quand même na temps ya kozonga, mais eza pasi pour na bana. Alors question na nga eza boye. Na se présenté te hein, naza Géline Lingele Géline, naza journaliste na KMC TV. Naza journaliste, présentatrice, reporter en fait.
naza na KMC et puis naza na tribune de femmes de médias. Voilà. Motuna na ngai eza boye. Na mokili ya lelo maman okopekisa mwana na ndaku kolata pantalon te, mais influence extérieure eza tellement makasi. Non seulement l'influence intérieure extérieure, armée numérique o mindele bazo salela po mwana lelo opekisa e téléphone monda na camarade o yaza na téléphone. Akomona moninga atie maquillage, akomona moninga alati pantalon, akomona moninga alati lamba tiki libumu libanda, ami mona ye pona ye aza mwasi te, pona ye azo vivre te. Et créer un peu hypocrisie et pas ya bana na biso naza moment naza moboti, je parle en connaissance de cause. Ko inculquer bana oui. Okopekisa yo maman opekisi lelo na ndako. Mais bana na biso ba comment redévelopper hypocrisie ya que na ndako alati elamba mususu okutani na mwana na nzela alati pe elamba mususu. Alors comment faire face à cette armée numérique? Est-ce que moyen eza ya ko se mettre OK peut-être tozonga tozonga na ebité pour na nga ko zonga wana eza mingi mingi koboya nyoso ya mundele, mais mundela zo salela armée numérique. Est-ce que envisager ko utiliser le même armée numérique pour na ko zongisa bana na biso ko récupérer bango eza probable? Donc il faut toboya nyoso totalement ya mundele. Merci. Matondo mingi na sepeli vraiment na conférence à lelo parce que en tout cas na zui ebele na kangi pe ebele mate ya mama eke pambate. Nga nazali bongo Delen Mikomo, nazali bongo journaliste na chaîne ya MKBez o ya Monsieur Médard Kakolongo. Motuna na nga ezali boye parce que na banda kolanda mama makasi avec vraiment attention moko ya makasi. Mama uti koloba eloko moko boye. Mama lobi bato oyo ba salaka ba bébulaire, bato oyo ba tiaka ba plante, bato oyo ba tiaka ba manzaka. Donc spirituellement bazali ko kota na esprit mususu, bazali ko kota alliance na esprit mususu. Siko bato o déjà ba salela yango sans le savoir. Ndenge nini ya ko sala pour que bato wana bazonga na molongo. Motuna langa pe wana eza motuna ya liboso. Motuna langa ya mibale ezali boye. Sikoyo mama pa uta ko lobeloko soki moto akufi Olomona, ceux qui abandaki par exemple ko se transformer dans côté ba maquillage, ba bilo comment boya ndenge. O ezeya ko pesa tata lokumte. Et comme ka kufi avec kokutana na tata zoe ba lisusu te. Ngana otuna motuna. Est-ce que ceux qui moto akufi esprit na yende zalaka contact na tata to ezali nzoto na ye ndemte ekendaka. Question na ngai mibali yango wana matundu mingi. Tozoko bana mituna série de 5 questions et puis bakoyeba nakopesa biyano moko nana za motuna atelemi atomboli loboko aye totuna mituna to ane tenyo babiangami totuna mituna conférence oyo tobandi lelo eza tourné à 4 districts donc tozana on a tourné lelo tobandi awa to ko approfondir ango pour to kende nango musika. Merci na suggestion ya bino to retenir compte na yango. Matondo na bopesi biso maloba ndeko ndombele botale contre bayindo bola muka Vufam télévision yambo tozongisi matondo na initiative na bino banengwa ya kosangisa lisusu banengwa po ya kotalisa bango ntina na bango na mokili motuna na biso ezali sima yaba conférence oyo bokani ko sala mécanisme de suivi nini po etumbo yo bo engagé et ali facile te tozena mokili oyo bakaboli yango ngambo mibale yaba évoluer na ba non évoluer, c'est-à-dire moi je suis atiaka parfum te azali non évoluer ou atiaka parfum évoluer. Ou atiaka manzaka a évolué, ou atiaka manzaka te a une femme moindre, a moins de valeur.
Soko mwasi atiki tambala na motu ali retardé. Soko ati mwa kabelo eza kolakisa dimension, eza kolakisa classe sociale. Nini bolengeli to nini bozali kolengela sima ya ba conférence po 90% to 90% ndenge tolobaka ezali bayo wana basé komona message to basi banengo balati kitambala lokwa nano ba comprendre mokilité basé nano na classe ya C bolengeli ndenge nini kobunda etumba wana sima ya ba conférence matondo mingi. Matondo, 5e personne pour to pesa bongo biano. Matondo mingi. Ngai na bengami na kombo ya mama malamu wa malamu bébé. Nazali moko kati na parti oyo to bengi ya MST, Mouvement de Solidarité pour le Changement. Merci ya solo na zwaki vraiment bo biengami kati na oesika. Soki na ye ezali pambate, c'est parce que nazali mama. Kati na mama ezali na makambu ebele oyo esengeli na biso koyekola to kotalisa pe komekola lolenge nini tokoki koevolue pona mokili na biso lelo pe lobi pe mbambula oyo ezali koya. Nalingi koloba boye ya liboso matondo mingi na mama modératrice pe matondo mingi na bandeko oyo ba mama bouti kote ya kati na wesika maloba oyo bouti ko bimisa sole zali motu ya makasi pona mboka na biso pona bilenge na biso bana na biso pe biso ba mama oyo tozali pembeni ya ba papa. Nalandi penza bolobi ete tango mama a telemi, cela veut dire que nation mobimba ndezali ko telema. Kati na bo mama nde yango ezali ko sala ete bato banso bakoka kozwa bosomi parce que mama nde mutu amemaka zemi ayebi pasi ya zemi pe akobota mwana pe akotalisa nzela. Donc ba papa bazali bana ya liboso oyo biso tosili kobota. Donc tozali wana pona kolakisa nzela. Vraiment tout cas merci mingi mais eloko na lingi koloba boye na ba mama na ngai. Eloko na sengi parce que likanisi oyo ezali likanisi moko monene pe ezali likanisi oyo esengeli ekende penza de l'avant afin que mabota nyoso bakoka koyoka message oyo parce que botalisi lisolo ya yaya Kimpavita azalaki jeune de 22 ans mais ce qui totali lelo oyo na culture na biso oyo tozali ko vivre tobungisa nyoso ekundama mais sengeli na biso tozonge la culture na biso yango na lingi koloba boye na mayenyoso otoyoki katikati na oyo esika mpona komema yango liboso ya bana na biso to bisika ya ndenge na ndenge oyo bato nyonso tu bazali tokoki kosala lolenge kani motuna mosusu ezali boye mpona bana na biso wana nayebi te soki tokoki mpe kosengage na basociété civile tokoki kosengage na baparti oyo to ba-ONG oyo ezali na bamama lobi ete makambo oyo ezali motu ya makasi ezali surtout biso bamama nde fo tozwa makambo oyo tokende na yango vers population to bana nyonso tu oyo biso tosili kobota mais mpo tozwa bana yango tokozwa bango bisika nini mpe baplace nini yango tolobi ete nayoki ndeko mama vinga alobi tolanda bango meme na baekole tolanda bango mpo bato bayebi sango oyo bokoko na biso tozali moke parce que na génération oyo bamonaka bato bazolanda makambo ya bokoko solo bazali bato moko bazali nsima ndenge babiso bazomona ke kingunza ezali salite ezali trop bas donc bareligion minene oyo eza liboso yango bango bazomona mais sikoyo lelo si totali tozoperdre nation na biso bana na biso distraction koti makasi alors poto koka ko récupérer bango tozomona même atane to benga okikulu na même mwasi mobali azaka mwana
donc omona kikuluna ozomona komela masanga ozomona makambo nyonso ya mabe bayeli biso kaka na ekeke oyo bamama na ngai mpona nini po te ekeke oyo bayebi ke ezali ekeke moko po toretrape tokoka kozonga na maye bakoko na biso basalelaki biso me balingi te ke tokoka koyeba yango yango ozomona ke bazoneutralize nyonso eza bana na biso batie badroge ebele makambo ebele bana mitu ebouge bakomi kaka kobina kosala makambo ezanga ntina alors na yango wana ezali mokumba mpenza beaucoup plus na bamama yango natuni nini oyo esengeli na biso mpenza tosala mpo tokoka korécupere génération ya bana ezobeba mpo yango nde eza 4e génération ya bikeke ya bilaka oyo esengeli esala eza kitoko makasi omi koyaka baconférence oyo eza malamu tokozwa makambo ya motuya ekofongola biso bamémoire na biso ndakutu nayebaki na ngai te ya solo vraiment na yebaki te kende na koka koya kutana makambo boy mama tuka tata mokele apambola bino ba mama na ngai eza ezali kitoko makasi pe elengi tango tozoyoka makambo boye oyo kosala ke to faire révolutionner bana na biso balongwa kati na bisiko bango bazali na banzelo bango bazali bayoka oyo ezali ya motuya oyo kobongisa bango soki jeune fille ya 22 ans bundela kamboka bongo bana na biso nini ezangie peut-être le msupezo zela bango makambo oyo po bango pe batia makolo tokende à l'avant mais biso nde photo sala effort pour que bana na biso bayoka makambo oyo mingi bayebi na bango yango te mama na ngai bayebi ba histoire oyo te parce que oyo totanga yango te mais oyo tozoyoka yango nde ezosala ke mentalité na biso est développée donc tozonga vraiment na nzela ya kolakisa bana na biso oyo ezali motuya yango na ngai nalobi nazongisi makambo nyonso epo bamama nalobi ete bamama nde bayeba nini tokoki kosala po ete bana na biso bazonga na nzela ezala basi ezala mibali matondo mingi. En tout cas, au pende la gisi mama malamu malamu. Donc malamu malamu eza penza ao. Kilanzi matunga. Malobe pa inabino. Matondo mingi mama modératrice na opesa biso maloba. Pe totondi botondi mingi na ba bianga mina biso na bandeko ba batuni biso mituna. Toko kende bongo na ko yanola mutuna ya yambo ya mama Jeline. Mais nga ya mbokati mama Mingele Lingele wana eza parmi ya nini tokoki kosala na motuna wana esengi tozonga mama Lingele matondo mingi na mama Lingele na botuni bongo biso motuna ya mama Lingele ezalaki ete kolandela mode ndenge évoluer bana bakoma déjà na ba niveau o mokili ezotamba donc bazana égalité na mokili tolobela bongo siko na sango oyo ndenge ye olimbisi sango oyo ndenge ye ezoboyisa biso biye wana nyonso ya mabe oyo bana na biso babebeli siko oyo na ndenge déjà bana bamesani bongo bango siko baboti to biso baboti tokosala ndenge nini po to ramene bana na biso na bobiso matondo mama eloko tokoki kosala boye touti kolimbola mokili ekufaki ndenge mokili ekufaki nyonso ekufaki biso baconscient toye siko po tozongisa bainconscient na monde baconscient eza bitumba yango wana omoni etumba oyo religion africaine eye na yango eza lipa na nguba te lelo mingi baseka batavuva melo ni bosala bokasi bokolonga mindele bokanisi bokobongola boye maloba mais tata mokela asalaki mokili na maloba te na misala yango musala ya religion africaine ezomona na lelo fumu nesongi nzila balembaka te tango nyonso koleka na ba télévision na ba radio pona koteya na bakonzi ya mboka na biso po lelo ozana raison mama eza pasi pona kobongola bana aussi déjà bakomi na ba niveau wana mais prise ya responsabilité e bandanana na biso baboti na mateya kaka kotalisa ye
conséquence ya maye oyo azosala po mokili ya mundele ese kufi eza lisusu nde to bando banga bango ba grande puissance basili bakomi na suka moni mese eza boye otya biloko ekofanda me na minute omonda mundele mesa na bango eza boye ntango otya biloko esani eosieta donc barenie na bango na temps na bango po bayebi bazokende na kosila fo batikala kodétruire génération future ya bayindo mais sikoyo toa na bango mayele bayindo baza su ya olala te tobanda kocontre bango tokocontre bango na bamessage oyo yango mone songi nzila baye na nsiku mianse mono anza tata mokili amonaki ete mokili se ebebaki yango batindaki deya na songi nzila motangisi kende kotangisa bayindo mokili oyo bango bakoti eza ya mabe fo bazonga na mokili na bango yango nde bolamu na bango botala siko maye nyonso wana oyo bana na biso bakoti e aboutir nini yango nde esali ke bana na biso babeba siko biso bamama po tozwa boyebi ya solo fo totanga siko la loi de la création soki oyebi ndenge tata kelelaki mokili soki osali oyo mbeba na yango eza boye conséquence nango eza boye bolamu nango eza boye okozwa somo ya kobanga kosala mabe donc biso baboti toza nanu na mai na makila tozwa charge wana yango tolobi mama toa na responsabilité monene mpe makasi oui c'est vrai mokili eza ya kobeba bana babebi mais matoyi elekaka mutu te mama mwana aza toujours na se ya bokambemi na yo ata abali aboti lokola aza mwana pa na yo boza na obligation ya kolandela éducation na ye ntina suka donc mateya kotalisa ye omoni oyo conséquence boye omoni oyo lelo ayoki te me yo kolemba te lobaka kaka omoni lobi omoni lobi omoni lobi omoni lobi mwana ndi mama pa te yanga likambo mingi tika na mekata ko changer bokolonga mais soko moi ke mwana na teye mingi na lembi okokisi pe devoir na oya ki bo mama te olembi mwana pona nya zulo charge donc toza une obligation biso ba mama ya kote ya bana na biso pe ya kobongola bango yambo biso moko na to bongwana sima mwana lo batezo pekisanga eloko bongo yo moko po bana na biso ya lelo bakoma ozongisa mangala bongo ozo pekisanga na sala boye bongo yo moko sala yango te na osala donc po yo siko garder ki bo mama na yo na ki autoritaire na yo il faut toujours osala oyo okobanda kote ila ye omotenga mama na sala boye te yo osala ngo pona nini olanda nani uzokisanga soni yaya kosala boye te sala boye omoninga soki leo naza mama naza boye nalongi kobokola bino ponga pe baboti nanga basalaki boye bazongisa boye yango pe na obunda pona bino malembe me nakogangela te po bana lelo lokwa baza na bonzambe te baza ya kobeba soko gangi ya gangi mwana zwa ye na moral mateya kaka lelo lobi akobongwana na nzela ya yo mama mwasi ya losambo mwasi ya makasi landela éducation ya mwana kozonga na nzela soki tolobi tolanda pe bango mokili se kufiti tozongisa biso ndenge siko ndenge ya bango ezokufa bango ndenge bazana boye bakaloposo pembe bakoya siko koyekola bonzambe nde pa na biso po mokili na bango eza daya ya bondoki ese sili siko fo baya bazonga na ebandeli yango biso bayindo matondo mingi armée numérique wana matondo armée numérique o bango basali yango eloko ya liboso mama bokosimba boye eloko nyonso o mundela salaka eza na intérêt akokosala eloko moko te elekaka na kati ya pamba sikoyo lokola sali yango yebi nini ebombami na kati biso tosala yango na lolenge ya mayele ya malamu me ye asali yango na mayele mabe yango biso tokontre bango liboso na boyebi ekita yango tobi ntango bokobatelama bana na bino mpe babatelami bobota basavant bakosala kutu oyo eleki kutu owana po création esilaka te elimitaka mpe te eyaka kaka bainvention ezalaka ya lolenge na lolenge mpo na wana kobangela yango te tokokoma oyo ekoleka mpe ya bango matondo mingi toyebi te soki botondi biyano tufia okidi
matondo mingi wana toleki na eteni ya mibale ya mama Delaine kombo mususu wana mama Mikomo Mikomo wana mingi tolinga ngo po eza ba identité na biso ba kombo ya valeur o eza na tina makasi tango ozo abengo bongo ozo vibrer tina monde spirituel kokono wana o ba pesa ka ondoi azane sengo maintenant ba bengi mama Midel so ba to Midel election ba pesa nga okape bongo na ye ba pena teme na sepelon ka po sona bien donc tozo ngana kiboyino motuna ya mama ezalaki tango sali likambo nde biso tolobi to ya kozonga na bokoko na biso na bonzambe na biso po tango tozosala bambeba o tozosala ezozela biso lobi na mokili ya molimo tango tata mokela kofandisa yo akotiela o television nde okobanda kotala bambeba na yo oyo osalaki siko mama lobi soki eza na mutu asalaki bambeba wana nakozanga koyeba nde amisalelaki yango sikoyo na kawana tokosala nini matondo mama na ngai yeba boye moto oyo ayebi mobeko na oyo ayebi mobeko te mbano na bango ezalaka lolenge moko te donc bino soki eza na mbeba to ndeko mosusu aza na mbeba moko asalaki na mai oyo eshoke esali epasi bobanga te tata mokeli ya kotangela yo bambeba wana mukie na pourcentage moko mukie po oyebaki te siko na tango ozwi boyebi malgré bazotangela mbeba wana mais siko fo sala makasi osala babolamu ebele po eboma mwa mieti ya mbeba wana epa ya tata mokeli donc biyano tokopesa bino yango wana donc eza lokola soda ayebi mibeko oyo nyonso bapesaka ye ayebi mais civil ayebi mobeko te tango bakanga bango na bambeba babame yo soda yo kolo mobeko te mais obuki mobeko ndenge ni mais yo civil otenga na yeba ina ngate ke mobeko bon yo tanda na 20 film beta moi mibale ba beti civil mibale yo soda lokolo yebi mibeko ba police na moi 20 donc koyeba na kozanga koyeba eza na bambano ya bokeseni matondo mingi toleki botondi biano totondi bino botondi toleki na biano na bon wana eza suggestion te batuna mibale balobaki mususu nzoto na molimo epai ya tata mokeli nini basambisaka po tolobi tango olati manzaka ozongisi boye tata mokeli na mokili ya molimo kuna nde tobi mokili ya molimo bakosambisa molimo wana tomoni milimo me biso na siko tolobi boye mokili ya molimo eza mokili ya mosuni eza fotokopi ya mokili nde wana omoni biso ana mokili ya mosuni tozomona na bamisuni boye po toza bafiziki yeba pe na mokili ya molimo bamimona na misuni boye me na ndenge ya kimolimo entre bango na bango bazomonana bazolesika moko bazolala baolamuka bazosolola donc corps oyo etikala awa kuna bakosambisela ye kolandela réalité ya monde spirituel bakosambisa molimo na ye po molimo nde aza conscient nzoto eza inconscient akomaka conscient soki molimo elati ye po sa molimo nzoto eza ebembe ti osalaka eloko nyonso osala eza nzoto te molimo na yo nde ezopuse yo osalaka maye wana ntango molimo ezopuse yo nzoto eke kaka ezaka elamba ti eke kaka esali molimo nde azokomande nzoto yango wana ntango sikoyo molimo ekozonga mokili ya molimo bakokondane ye epai ya tata moke bando tuna ye nde mituna mpo ye nde aza cerveau monteur ya nzoto awa epoli nango ezongi mabele donc molimo yango tokebelaka baacte oyo tozopose nzoto oyo yayaki mpavita alobaki eza putulu ya pamba tozala nango lolendo te mpo soki lelo toke na bamorgue otali elenge mwasi oyo alali omitali obi mposa ozwa ta nzoto oyo tata mokelakela ye me epoli bazosabote yango donc tokebelaka beaucoup plus molimo ke mosuni eza
eloko eza komema biso na mabe na bambeba me molimo ndeza ezosala bomoto na yo yango wana nde botata mokeli yango wana cerveau monteur oyo ezokamba yo donc bakosambisa nde molimo matondo mingi toleki na bon wana eza suggestion oyo mama Maviva bapesaki biso toyambi yango tokozonga mwa mukie na etenya mwa yambo bopesa likanisi na bino botalisi biso kolandela makambo oyo toza mingi beaucoup plus biso na biso na kolikia eza musala tozosala toza beaucoup plus biso na biso yango tobaki ebandeli positif na négatif ememaka équilibre biso bakolo likambo fo tozala place yango babiangami na biso mpe fo bazala mpo ndeti nga na aboyo naza toujours limité na mituna bandeko baatuna eza na bamama na biso babiangami mosusu bazala aza na motuna me akokotuna yango te mosusu amesana te kotelema liboso ya bato me ndeko oyo aza pembeni wana na nzela na ye nde bakokosolola ntango bazobima yo moto oyaki nanga toyo te moto oyaki nanga me nazali na motuna faye natuna baoratrice ya mokolo lelo me nakoki te atuni na baye bazalaki wana donc baza sanse ya kozala mpo bazosala équilibre na kati ya manaka oyo yango wana mpe ezolingisama na biso toza na devoir ya kokende kosolola sango oyo na baye nanu bayoki yango te etinda oyo bazotinda biso mokolo na mokolo bana wana ya walongo fumuki mbango oyo nanu bayebi sango oyo te tosala makasi yango wana kebela litoi yo oyo ozolandanga na télévision yo ozolandanga na minute oza awa sur place loba ete oyoka te oyokaka pe te mais soko oyoki kota mbala mona etumba po eza etumba tokende totransforme mokili na biso tozonga na bolamu kogarde sango oyo mpo na yo te garde yango mpo na bomoi ya mokili mobimba panza yango mpo na bomoi ya mokili mobimba eza na ntina mingi lelo babiangami baye koyoka eza siko force biso na bango tosangana tokende lisusu koluka baye oyo bayebi sango oyo te toyebi ke eza facile te kolongola ndeko na kan wana oyo enuni misisa banda 1491 oyo bapesaka roi na biso bateme bible eye na mabele na biso banda 1482 de okawa ye bamissionnaire baye bakosi biso basali o basali bazongi bakepesa rapport kolanda bomengo bakutaki na mabele na biso nde wana na 1885 arrivé ya bamissionnaire na babible oyo lelo elalisi bayindo pongi sikoyo yeba mutalala pongi bakoko na biso banda 1885 bible ya babanda kolalisa bango pongi na bamateya oyo ezangi ntina de génération eleki 5 siècle lelo 5 siècle esali nini na mboka na biso eloko te yango fo tozonga na mokili na biso po ete totonga yango ya sika tozongisa yango na bokasi nyonso donc mosala oyo ya kobenga bana balongo fumuki mbango eza ya biso nyonso ndenge totelemi totelema totondi bino botondi mpona kokota na bekole matondo eza likanisi mpenza malamu toyambi yango na bokebi nyonso tokokota na misala mpo tobunda mpo toyaki etumba matondo mingi toleki na motuna ya nzete moindo moko mopanzi sango bongo ya vutuka na pambu vidila matondo bango batunaki biso motuna na bango eke kobala na mwa mokie na eteni ya mama na biso mikomu kolandelaka bambano ya bato ya manzaka bato ya lolenge owana nayebi te soki na kobunga mopanzi sango akozongisa biso me na banengwa oyo wana oyo balati bakabelo oyo balati bamanzaka balati bakolan balati bamini bazopakola baparfum banini na mokili oyo wana mpo na baye wana tokosala nini mission yango kaka yango mateya toteya bango bazonga na kiboyindo mpo biye wana nyonso ya kimopaya eza na milimo ya mabe oyo ezosala ete
mwana zaki bongo te akomi bongo baby mwana zai teti te akomi teti mwana bandene ko bela bela te na bilate la mwanza na bilela mwanza mwana komi ko bela bela bokomo kanga bandoki na ba famille ndeko na ngai mama tokebela ba famille batu musu tozokosela mo makambo ya pamba ezaka mundele ndoki asolo ezaka mundele na biloko azosela biso yende ndoki ya yambo yende ndoki ya yambo parfum osokoli olati pakola no mafuta parfum wana basolo wana ebimisaka meza besprit parfum ezana besprit o basaleli yango ntango mundele asali eloko na ye asalaka eloko jamais ezanga retour pa na ye ya mabe azelela biso kaka mabe moko boye ntango oyo ozopakola parfum toya totanga nsiku totambolaka na milimo na biso oyo ebatelaka biso milimo ya bakoko na biso na bapaya balobaka ete moto soki akufi akufi non na biso na kiboindo moto soki akufi akomi premier protecteur ya yo na libota na yo na ntango ozotambola na milimo ya bakoko na yo baza wana mpona kobatela yo baza wana mpona kobundela yo na bambeba nyonso me yo ozoyeba te ozomona te me bazalaka ntango nyonso na yo otie lokolo boke baza lokola belili omoni ndenge ozotambola elili na yo otie lokolo yango etie okeboye donc kote nyonso okende ozalaka na elili na yo tozwa mpe bongo bakoko na biso ya molimo bazalaka na biso mpe bongo ti ozotambola bazoprotege yo nzela nzela bazotambola na yo mwana akeboye baza na yo bazoprotege yo me nini oyo ebenganaka bango mundele lokola yebi ke bana wana babatelamaka na milimo ya bakoko na bango sikoyo mpo bakoko wana bakima bango bana wana bazanga protection nini esengeli na biso kosala fo tocréele bango bacontre oyo bakoya kocontre milimo wana ndeni parfum ntango pompe parfum yo ozomona bato bayokosola kitoko nzoka bakoko bayokosola epola solwa ebembe moye balanda yo baprotege yo eza te yango bomona tokutana na bambeba makama mosusu tata moke yo tikinga mpona nini bakoko na nga bozalaki wapi baza pene na yo te mpo yo moko ozobengana bango na batsunga wana oyo otie moto akufi bapompe parfum yo mpe moto abomoye batiaka parfum mpo na bosukisi na mituna neteni na yango ya yambo tosukisi bongo na motuna ya mama malamu mama malamu batondisami na bisengo na bango mpo na mokolo molelo nakolika mituna na bango bazwili yango biyano deja po mituna na bango batuni ebalani bana na bango bakosala nini kolandela ndenge babebaki kolandela ndenge deja bakota na mokili wana ya motuya eza kaka ndenge toyanolaki epai ya bamama na biso baboti nde toza na charge wana tobanda koteya bana mpe sango oyo esuka pa na biso te mingi bamonaka sango ya lobiko ya baindo eza mpona bakoko eza mpona bilenge te nzoka eza nde makasi kutu mpona bilenge eza mpona bamama te bamama na biso basali deja trajectoire na bango bavivre bepoke na bango bamoni sikoyo biso baeto esima na bango bakendaki beaucoup plus na kimondele yango babimisi biso bambuma ya lelo ya kimondele sikoyo biso oyo toye makambo wana eye na kimobesu nango nyonso na génération na biso toza na devoir makasi tala epai kani tobi mwasi oza na musala makasi mwasi ya lobi oyo boko bakobongisa mokili biso na bana na biso bakoko to baboti na biso baza liteya oyo tokobanda koteila bana omoni biso bamama na biso na epoke na bango bavivaki kimundele yango biso lelo tosubir baconséquence nyonso oyo lelo me biso lokwa toye na génération ya boyebi tobongola mokili
po bana na biso bino otoboti na bana o bino bokobota bazala bana ya lokumu bana o bakozongisa lisusu mokili na ngwende na yango tozala bakonzi ndenge tozalaka bakonzi pe bakambi ya mboka ndenge tozalaka na bileko bilekaka nde wana tokota na etumba tokota na misala toteya bana pe baninga na bango tolanda bango po génération ya lobi eza nde na bana wana nde yango wana mama nanga banengwa na biso tobunda po na lobi ya bana na biso matondo mingi matondo na biyano ya baoratrice na biso mokomwa lelo tobite gestion na biso tokoma mituna sili awa tokena na série de questions banani baza ya mituna na banzi conférence na biso tobandaki na mwa nsima ya ngonga comme prévu na retard à 2 heures du temps toyebi to soki motuni ezali nalobi boya ndenge mama alobi ke tolobela kimwasi nga nazolobaka en général kaka kimwasi ozala mama ozala jeune ozala mwana moke me na kati ya kozanga komiyeba neti tozangaki mpe komiyeba nalobi neti bana nalobaki bana te me kimwasi ndenge bato bakendaka kimariage avant mariage ozotambola ozwa o mobali ozwa mobali question ina tuna en général ezalaka mabe yaya asangisi Andele asangisi Philippe asangisi Jean asangisi Héritier asangisi Jacques siko wana mwana fakende libala eza malamu to mabe matondo mingi mama na ngai na kotuna motuna wana eza bandeko motuna mama tuni eza très capital ezobeta bisika nyonso na baeto bali pe na tobali te po motuna na mama tuni même basi ya mabala oza na ndako ya libala mais ozo continue koyiba mobali na yo donc ezaka mpona bilenge te même basi ya mabala oyo boyibaka mibali oza na ndako ya libala mais wana mwa vie moko alombaka bien oza elenge ozwi André ozwi Jacques ozwi soki o mbali wana ala major po azalaki major akotela kona bamangambo okenda komema mama eza mabe makasi ndenge touta kolimbola yango mwasi asalama normalement na mobali moko yango moni na ntango ya bakoko na biso mwasi abandaki kobatela kimoseka na ye ntango nanu azokola bayebaki ke mpona kokontrole kobatela nanu kibonzambe mpe kibokoko na bango bakoko bandaki kopointane famille oyo na famille oyo bayebi deja mwana biso bakobalana na libota wana babandi koprepare bokoli na bango famille ya mobali bazobatela mwana na bango ya mobali famille ya mwasi mpe bazobatela mwana na bango ya mwasi bazozela mibu epusana soki bakomi na ntango esengeli bakutanisa bango nde le deux familles bakofanda basangani biso tobandaki komubomba mwana na biso mpona songo tomoni bakomi mpenza na age yango esengaka nini esengi bilembo na kala ezalaka bilembo lelo sentiment ekimundele baosenga bwatu télévision ekoma na mabala kimundele nakozanga nzala congélateur boye na libala ekosani nzala kaka nde wana mama eza mabe makasi na ntango oyo mwasi azosangisa bamakila yango tolimbolaki na eteni na biso intervention ke mabe eyaka na bamakila wana ntango ozwi mobali oyo ozwi wana bosangani ti atikeli yo basemence na ye semence wana eza ya malamu to ya mabe oyebi te sur le plan spirituel ekobimisilo bambeba ya makasi bacharge ne bendami te oyo kokoni oyo mpe bomoi na bino mobimba me bomiyebi te bomona mpasi ka ezalaka tobongaka te makila wana ya libebi ekotelaka bino ndenge makila ya Lucifer ntango ekotaka epai ya mwasi wana Adam yango esalaki eke babimisa bana
siku boyaka botanga siku nde bokososola biso mingi o tozwi na siku lokola tokambe mipe wana bomoni mutu na biso nganga ngunza mwese yende mokambi ya bamama nyonso bomoni awa bango nde formation nyonso tozwi na nzela ya siku euti epa na bango ti totelemi lelo tozoloba boye eza grâce na bango tobeteli bango ata maboko donc bazozela mpe bana na bino nyonso bana wana baya po bazwa formation ndenge biso mpe tozwi formation pene ya nganga ngunza na biso mwese totondi bino botondi motuna ya suka po tokende na kosilisa conférence na biso alelo mwana ndako motuna ya suka soki batuni motuna na bango biyano epesami sozoka ndungu bopesi biso conclusion na 1 minute mpe bongo kilandi matunga nde tosisi conférence ya makoma lelo motuna na biso ezali boye tolingi toyeba penza ntina nini oyo penza mwasi ayela penza na kati na mokili ntina penza oyo ye ayela mpo so totali ndenge abi na kati ya babiemo soki mwasi ayebi nani oyo azali akoyeba lolenge nini ya komibomba mpe komibatela lokola bayebi ntina nini te oyo bayela kati na mokili yango habillement na biso eza vraiment yenge te mituna na biso ya mibale ezali tomoni ndenge batalisi biso ke koko mokili na biso ya mokili na biso oyo ya nzoto oyo tozali ebandaki na koko nzala panda na koko kiteleki namu mingi kati na biso bayebi te koko nzala panda baza nani babandaki ndenge nini loposo moyindo euta wapi tolingi tosenga na nengo bakoka kotalisa bandeko oyo mingi bayebi ke ebandeli na biso euta na Adam na Eve bayeba lolenge nini bango batalisi biso ke koko kiteleki namo na koko nzala panda nde bazali toya yambo kati na mokili matondo mingi na motuna na banzi koko nzala panda na koko kiteleki nambo eza motuna ya sezeka ndungu kilandi matunga bokopesa biyano pe boconclure sezeka ndungu bokopesa biyano pe boconclure mpona manaka na biso mokoma lelo bozomona décor liboso na mesa na biso likolo ya mesa esika babiangami bavandi babi ya jaune bozokomprendre te eza nini ya rouge babi bafe maison eza bio soko olinga komela bio luka biso to poso adresse te biso to composition eza jus d'anana au goût d'orange te bio naturel oyo ndeti oyo batekaka na balabala ozwi te yango te oyo ya naturel olingi yango tuna biso na suka tokopesa yo adresse mpe numero esika okozwa biyano epai na bino matondo kilandi nakopesa biso lisusu maloba po toyanola na motuna ya nengwa mpona biso bayindo ndenge batuni koko nzala mpanda mpe koko kiteleki namu nansi na kati ya motuna na bango moko bayano babike bayebisa biso Adam na Eve bango nde bakoko na biso kasi biso na nsiku baye kotalisa biso bayindo touta na Adam na Eve te touta na koko nzala mpanda na koko kiteleki nambu bango nde ebandeli na biso bayindo pe biso banso baye tovandi awa bango nde baza ebandeli na biso koko nzala mpanda na koko kiteleki nambu bango wana nde tata mokeli tango akeli mokili ya mosuni bango nde babandaka oyo batiaka na kati ya mokili wana ya mosuni kozala mokonzi na yango pe kokamba biyebiso ezwami na kati ya mokili wana donc ngai na bino ndenge to bayeba so tovandi awa touti bongo na koko nzala mpanda na koko kiteleki na bango nde ebandeli na biso bango nde bakoko na biso
donc na sibi yano na koki kopesa bino yango wana na ebite soki par rapport à mokolo conférence de tokomi bolobini ni pe conclusion na bino ingeta tolingi toloba boye kolandela mokili na biso ndenge batalisi biso awa boye ete biso banengwa toza na musala munene na kati ya mokili oyo musala yango bauti kotalisa biso nini yango oyo epesisi biso musala oyo tokoki kosala na eleko oyo kolandela ndenge tobwaka yambo nanu biso moko tomiyina po tomilingaka te soki tomilingaka kasi mbele tobakisaka nyonso oyo batalisi biso awa te na kati ya komiyina na biso nde esalaka ete tokoka kotia baplante tokoka ta mosusu kolata mwasi monene omoni alati cycliste azwi mvindi na ye nyonso atiki libanda tokoka kosala oyo elongobani te ntango mosusu biso na biso nde tovandi boye tolinganaka te nyonso wana eza mokili ya libebi na kati ya mokili ya libebi na kati ya mokili oyo ya malamu mpe ya mapamboli esengaka yambo ngai moko nanu na milinga mpe nasepela ndenge oyo tata mokeli asalelanga mpe nayeba na kosepela na oyo nyonso tata mokeli apesa oyo nazali mokonzi na yango to oyo nakoki kobatela nde wana ekosalaka tolobaki biso banengwa to biso bamama bayindo tolongwa na mokili wana oyo towuti mokili échantillon mokili oyo ezokumba biso na kati ya milangwa mokili oyo ezokumba biso kaka na kati ya kobina mokili moko ezokumba biso na kati ya distraction mokili moko ezokumba biso tokoma kaka boye tokosala suite tozaka liboso ya TV kotala Nigeria oui kotala Nigeria eza mabe kotango ozotala ngo yo ozotala bana na ope bozotala na bango elongo mayo bozotala wana na kati ya filme wana ekosenga tango otalisima ya kotaloke na pratique yo mama okoke na pratique na ndenge na yo bana pe bakoke na pratique na ndenge na bango na sima resultat ekobima ya mabe yango nde ezobebisa mokili na biso ezosenga tobima na kati ya mokili wana po wana eza distraction oyo ekobungisa biso tobima na kati ya mokili wana ya kotala ba Nigeria bama famille miziki ya lelo eza miziki ya malonga te tango moto alati ya biemo moko ya mabe na kati ya tele azobina kasi nanga mutu nazotala donc mokili momanenge tozotala bongo toza déjà maudit tozwa malédiction po elambana no ya lati azobinela aza déjà bolumbu tolobela bongo forme nyonso to position nyonso ya kobinela ngana yo tozozwa déjà malédiction donc mokili wana ya libebi ezokende kaka na kokoba ezokende kobebisa génération de génération mais na tango tozwi nsiku pe biso bamama baye toza déjà na conscience toye kobenga bino bandeko na biso boya to sangana to simba na maboko na maboko to bunda to lite po to longa na kati ya distraction wana to bima na kati ya mokili wana to longola buzoba wana to yingisa bolamu boyebi esengo mapamboli eyingira na kati ya mokili na biso tozonga lokola mokili ya ebandeli ya koko nzala mpanda na koko kitele kinambo matuna naloba na kilandi matunga boyanoli mpe bopesi biso conclusion ya mokolo ya lelo matondo mingi na bozongiseli biso lisusu bongo maloba ya solo mpona koleka koyanola bongo na motuna ya nengwa ntina na biso banengwa na kati ya mokili towuti tolimboli totalisi me na bokuse ntango mosusu nengwa na eteni wana alalaki yango tokotalisa nengwa azojoue role makasi na kati ya société na biso na kati ya mokili oyo tozali nengwa aza équilibre ya etamboleli ya mokili soki nengwa azali te na mokili mokili wana ekozala na bomoi te soki mpe tata aza te mokili eza na bomoi te donc tata mokili wuta na ebandeli lokola asalaki nengwa asali mpe tata nazongelaki na exposé na obaki totambolaka na biloko mibale positif na négatif même na banyama toza na mwasi toza na mobali mpo na nini bazosala équilibre ya mokili bazofaire évoluer mokili na bavitesse mpe na baposa ya tata mokili mpo na kose multiplier existence ya mokili esimbami na nengwa
po soki obika tata mutu apesaka okoloba bon tata mutu apesaka tata mutu asalaka nengwa bota mais tata soki apesi pa nengwa alobi ndenge eza boye nayebi ke na temps oyo so nameki na obota mbasi oyo nalongoli yango ameli bimelamela abomi mbasi wana yo tata kodondo akake napesaki esengelaki okóma na mokumba bite nazali nanga na temps malamu mais kati na ye moko ayebi makambo oyo asalaki abomi existence moko songolo abomi mokili alobi moye mokili eza na équilibre eza te donc nengwa aza kojouer rôle monene na kati ya mokili aza force tranquille tolobela ta bongo ye na tata bazosala équilibre na kati ya mokili nde wana tata mokili azosepela ntango azomona bikelamu oyo nengwa azosala azobimisa mpo bakokisa pose ya tata mokili mpo moto ntango abotamaka na mokili koya moto na mokili ya molimo totangi yango ayaka mpona nini na mokili ayaka mpo ete akokisa bilaka ya tata mokili oyo eza kati na ye moto na moto aza na bilembo na ye oyo ye aye na yango na mokili elembo songolo nde yango esalaka mokili ezala existe ndenge moko nzoto tobengi yango nzoto mpona nini aza compose na baparti ebele soki liso eza te nzoto wana eza na ntina te lito eza te nzoto eza na ntina te donc nzoto aza composition ya bamatière ebele oyo asali liso bon na siku elobi bambasi nde bakelaki nzoto nde forme oyo ana litoi oyo aye na liso oyo aye na suki oyo aye na boye na eteni wana bayebisa biso basali kaka mabele nzambe atie mopepe apres mutu azwi forme abandi koloba abandi kosala mais na nsiku batangisi biso bongo te tata mokili asalaki mabele te kapesi forme atie mopepe mutu akomi mutu non siku elobi ezwaki kutu ntango mpo moto akoma moto eteni na eteni eza na mbasi oyo asalaki yango oyo asalaki litoi oyo asalaki liso meme suki obengi mututi mutu eza nani na matoi na miso na boye minu donc oyo asalaki linu mosusu oyo asalaki lolemo mosusu oyo asalaki litoi mosusu donc moto akelami na baparti ntango moto na moto akokisi eteni na ye ndenge tata mokili asengelaki ye nde tata kosala nini atie sikoyo bomoi nde moto aévolue nsiku matondo wana nde role ya nengwa na kati ya mokili toza na charge yo oyo yeyoki sango oyo oyoki message oyo kotia yango na poche na yo te yo nengwa oyo mimona koza pamba oyaka kotika bato na mokili longo leloko wana oya kotika moto na mokili te mais lobake na yaka na kokisa posta ya tata mokili kati na mokili oyo nde okomona maso ekofongwamela yo mpe bomoi na yo ekozwa pena véritable bomoi matondo mingi matondo na baoratrice na biso ya mokolo balobi toyaki na mokili kotika moto te kasi toyaki kokokisa oyo ezali bongo posa ya tata mokili wapi epai conférence na biso ya mokolo malelo oyo ezalaki bongo poso mwa 15 février 2025 to na manaka na biso kenge mwa zomi na sanza ya motoba na mobu mokama na tuki misato na motoba na bopemi ya misato elekela bino te ya bandeko bapandisango babibo ya botanga toalelekwa kianzu mo ezongala donc ozosiportango te wana eza mpenza manaka na biso bayindo tozongisi bongo matondo na bino nyonso bopesaki bozwaki bongo libaku ya kokomela biso bopesaki ntango ya kokomela biso na oyo esika bozwaki balokasa na lolenge nyonso bozwelaki sango mpona koya kosangana na biso mpona manaka ya mokolo mwa lelo tozongisi matondo mingi na eteni na bino tokokabwa na bongo te sans kolakisa bino bilongi ya babiangami na biso to ya baautorité na biso oyo toza na bango na oyo esika
wana tokobanda bongo na kolikia boyokaki deja babwakaki libanga na motu wazali bongo kokamba molonga baleki ya Kimpa Vita yazali délégué chef spirituel nganga ngunza mwese kyoa mayunga kusu tokosenga na bango batelema po lingomba ekoka komona bango. Bangonde motu ya molonga baleki nganga ngunza kyoa mayunga mwese nkusu basoki bomoni biso tozozwa bilobeli oyo tozolobango na lolendo tozosala baoyo tozosala formation euti epa na bango na eteni na biso molonga baleki nete na bomengo esika toza bangonde superviseur tozali pe bongo na mokambi mvunzi molandi ya kati oyo azotala bongo Congo Kinshasa pe Congo Brazzaville atali pe bongo na eteni Équateur azali pe bongo DG na Vuvamu Télévision nganga ngunza bokiti boto. Tozali bongo na lundi na ntioki ya Kiwantomba balobi esika tovani na ville ya Kinshasa ezali bongo representé na lundi na ntioki na bango nganga ngunza Kapesa. Awa tozali bongo na avenue Régie des Eaux numéro 32 bis Mbinza ozone na re église ndako tovandi paraso tovandi kombo nango Kimvuka Nengwa Nzinga Kubiki ekambami bongo na Kilandi Nyembo. Matondo mingi Kilandi Nyembo na kopesa biso espace matondo mingi pe matondo na bandeko nyuso ya Nengwa Nzinga oyo batiaki maboko na bango na mokolo malelo wana tomoni MM Bwanya na CGK bongo Fumu Ntango maboko pe na bango. Tozali bongo na lungi na ntioki molandi ya ndako ya mosala ya bango Mei Nesong ya Nzila Fomukusu kia Munzana Mpanda na Angola pe bongo coordonnatrice ya ba molongo misato lolenge ekabona libongo na lisanga wana tokotele misa dada Mangaza Sumaili. Tozokoba na kotalisa babianga mina biso tozali bongo na délégation ba journaliste toyokaki bango na présentation epai wapi nga molobeli na bino tosangani na bango na structure ya tribune de femmes de médias nde na kotelemisa bandeko na nga bapandisango tomona bino esu toyamba bino. Matondo tozali bongo na délégation ya parti politique MSC totelema tomona bino toyamba bino. Nde tokosenga babianga mina biso banso na bomoko soki bokotelema po toyamba bino. Invité na biso du jour.
matendo mingi na babianga mina biso bozwa bisika ya kovanda. Tozali kokoba la grande famille Molonga Baleki. Baleki yaki mpavita oso bakiti na terrain ninganaka, mabele ninganaka. Botele mana ntombo na bino la grande famille Molonga Baleki. Bomoni ezalaka eteni ya eteni oyo poso tobi Molonga Baleki nyonso baya awa tobuki bamiro oyo ezalaka bato eteni oyo donc tobenga yango ndeti esangisa yambo. Donc na kati ya district ya Lukunga tozwi plus mingi bana ya Ngaliema nde bomoni kaka boye. Merci to baki baya bango nyonso donc esiko tosani tobuki mi tofungula ngono sima to tongi tozongisi matondo mingi bovandi na bino. Wana tozongisi pe matondo mingi na équipe technique ya Vuvani Télévision na pe na suna kati na partout. Et pa yapi na zape moro mopandi sango. Wana tomoni bandeko na biso kuna na technique Tata Futila Mayunga. Tomoni na sima ya matalatala Tata Kwaku ya Kalau. Tomoni Petit Mekosto Tata Mbala Mansadila. Epa yapi tobalusi miso na sima Nzete Moindo journaliste ya Bayindo Bolamuka pe bongo technicien bonene na kati ya Vuvani Télévision. Botelemi déjà tomete ba mabongo bazasa retema bazali misala pa futila tomoni binote kuna na régie na biso matongo bino na Vuvani Télévision pe bolembaka te ko accompagner Molonga Baleki na bisika nyonso tokendelaka bongo kosala mosala tozomisi pe bongo tozomona bango ba mapinga bandeko na biso ya bankengi to sécurité na biso matombo mingi na accompagnement na bino pe bongo bansadisi na biso protocole na biso ya mokokoli kuna direction générale tozongisi pe matombo epai na bino na kozala na biso na bino lelo na manaka iye tozongisi matombo ya mingi na baoratrice na biso ya mokolo malelo bango balesi biso mate sikisiki tournée silité tozali au moins na 3 mois ya tournée soki tolonga toke na funa soki tolonga na funa toke na moamba soki tolonga na moamba toke na changu donc tourwana eza bango parce que moni oya ko fodo na toura baninga eza mabote na tourwana eza ya bango pe to tenir compte la suggestion ya moko ndeko alobaki tokende kosenga na baekole oui sango oyo tokokomisa yango bisika nyonso poza moko ya mosala oyo batindi biso na eleko oyo nsima ya kotambola na badistrict nyonso nde tokoya sikoyo kosangana biso nyonso esika moko mpona koconclure nde tokozalaka mokolo wana na invité spécial tobondeli bino ye mokolo wana soki ozangi invité spécial na moi tokende wana stade bondimi stade palais du peuple to stade matombo mingi wana kozala bongo mokolo ya conclusion na biso nde tokoyeba nsima ya kotambola nde tokosangana bomoko na invité spécial na biso matondo lisusu matondo ya mingi bandeko basi bandeko bamama banengwa oyo tozwi na mokolo malelo mpe tia yango mpenza na esika mpo tosalela yango mpo tomona tombwa na biso toza na posa ya Kongo ezala uni Kongo ezala ya makasi me mpo Kongo ekoma bongo mwasi esengeli abongwana voilà esika wapi tokomi bongo na suka ya manaka na biso ya mokolo malelo na ina loba likambo na se présenter te na se présenter déjà ti babiangani na se présenter ki nga kombo na ngai Nengwa Mbala Mansanga Kimpa Ndondele nazali bongo
kilandi na molongo ya baleki ya kimpavita biso mibale bilandi oyo tokambami bongo na mutu ebomoni nazali pe oyo wana na bombi lelo na ye na osala mosala na ngana ete na molongo baleki oyo wana mosu na bombi yango matombe mingi ebondi bongo biso suka nakina loba eloko moko tata mokili ntango asalaki mokili ntango asali bambasi bakei kosunga ye esika basalelaki mokili me tata mokili asalaki bato na lolenge asalaki balanga nzembo asali mpe balobi mingi me kote balanga nzembo nga nazalaka te me tata mokili asalaki ngai kote ya balobi nde na yango tokotelema po tosilisa bongo conférence na biso ya mokolo ebandaki bongo biso na nzembo ya lokumu ya mboka tokotelema po tosilisa conférence na biso na nzembo ya lokumu ya mboka. Telema mwana Kongo moko mibale. Pambwama ya bakoko mboka elingama matembo mingi wapi pai manaka na biso ya mokolo malelo esili bongo kobenda suka tokotikala mwa moke kimia mpo topesa bapandi sango 2 à 5 minutes ya bainterview mpo esengeli mpe akende lekisa yango na bitando epai wapi basalela mosala matondo mingi na ofisa biso maba milulu ezali na ntina ya tosangisi banengwa na ntina ya kozongisa lisusu bonengwa oyo ebungaki kati na mokili na biso pamba te ndenge kaka bauti kotalisa biso na bapanzi oyo basali conférence boyindo na kati ya mboka na biso ebungisaki kibonengwa nango kibomama nango oyo lelo bozokomibengaki lelo donc moto alingi lisusu lolenge oyo te tata mokili akelelaki mpo toza na barase oyo tokelami na baloposo lolenge na lolenge na biso na boyindo bapesaki biso mpe lolenge na biso ya kozalela kolata kolia kovanda koloba nyonso me ntango mundele ayaki nde kobungisa kiboyindo oyo ya biso bakoko na biso oyo bazalaki na eleko wana bakendeki plus na libungi wana ya mundele nde esali ke tobotani bambula na bambula nde tosali lokola 5 siècle na kozala kaka na lolenge ya kimundele nde wana tata mokeli balongo na bakoko na nzela ya fumuki mbangu walongo wa mangitukulu amonaki te esengeli boyindo azongela kaka kiboyindo na ye na lolenge akelelaki yango
na koboyei ya walongo fumuki mbangu lokola ya salaki mission na ye asukisaki yango te wana tozokende na mokuse ebandaki na yaki pavita baya vitankanga nde toye na lolenge ya walongo fumuki mbangu bozongi na bango na mokili ya molimo nde bamonaki ke na mbanza nsanda nde asalaki masakoli ya kotindela biso nlongi oyo akoya kotangisa biso lisusu boyindo na biso nde wana fumukusuki ya mozala mpanda na ngola yaki na ntina kotangisa biso nde tokendeki na kotanga na kozwa formation oyo tozotanga lisusu nsiku mia semono anzala koyeba lolenge tata mokili akelelaki mokili nde wana toke komisosola eteke biso bayindo tobungaki nde tozwaki devoir sikoyo oyo tata na biso azotangisa biso butu moi tozotanga po toyeba lisusu biso kiboyindo oyo ebungaki elateli eleli evandeli elobeli yango wana omoni devoir oyo tozwi na eleko oyo nde bana na biso baye biso tozopesa formation mpe tozoswa formation esika moko nde baye sikoyo mpona kotalisa na bandeko bayindo nani wana mwasi moyindo kati na mabele ya Felika. Sikoyo conférence en bosala yango jusqu'à quand boyebi ke boparcourir bila Kinshasa mobimba ebandi lelo awa prochaine étape ezani matondo mingi conférence tosalaka yango déjà esalaki ete lokola misala eza ebele totangaka mpe makambo eza ebele tovoyageaka esalaki neti kokata nde tozongi nde kozonga na ntina ya kolanda lisusu bana ya walongo fumuki mbangu na bisika nyonso bazali mpo tomona façon nyonso tozolobela me ezokoka mpena kobalana te nde tozobunda mpo ke moyindo amiyeba lisusu amisosola ndakisa tokoloba mama na biso ntango mosusu bana na biso kuna balobeli yango te na guerre oyo toza nango lelo na est ozomona donc guerre wana tozobunda na mindele te mais tozobunda mpe na barwande te tozobunda kaka biso na boyindo nyonso wana nini ezosala bongo kozanga bonzambe kozanga kososola kozanga komiyeba bayeba tie lokola bapolitisien lokola bakambi na biteni wana mpo bakamba mpo na mboka me bake plus mpo na mbongo moto ezomema bango na balolenge wana nyonso oyo bozomona tolingi kozongela maye ya kala te tolingi kozongela boyebi na biso te tolingi kozongela bokoko na biso te na logique likambo elobamaka te ntango mosusu nga nde moto na kozwa chance akolobela ngo Mobutu azalaki président oyo avandaki na mboka na biso totanga nanu feka kasavubu te metolobela kaka Mobutu mama Bobi aza moto oyo avandaki ntango molai na Mobutu aza na bomoi ntango oyo mpe Mobutu guerre ekomelaki ye mama Bobi azalaki pene ya Mobutu me bamama na biso oyo bazozwa bokonzi lelo eske bazozwa bokasi wana to boyebi wana kenakende kokutana na mama Bobila alakisanga nanu ntango oyo mpe Mobutu azalaki na pouvoir akutanaki na makambo oyo lolenge nini batambolelaki toza na mama Sifa na biso Mzee Kabila aza moto oyo abundaki makasi na mboka ayaki na stratégie moko oyo ntango mosusu mena nakendaka pene na ye ezala bamama ministre na biso ezala badepute na biso ezala bamama pasteur baza kuna te po bango susi eza oyo wana te me baza bamama baza na boyebi baza na bonzambe bayebi ndenge nini bakoki kovanda ndenge nini bakoki kosala mpona kosenga na oyo etali mboka na biso me mutu amonaka bango baza te mebi mama Olive matondo mingi mama journaliste susi eza makasi soko kena katanga na kanisi vivant moizali mais pas nini biso toza lokola bato oyo omoni yo ozolokola pene na nga boye ozokanga lokola solania oui ndenge bazwaka biso donc so tozalaki bato oyo baconsidéraka biso nde bato okomema solution na mboko mais lokola considération eza te yango nazomona nyonso ezosalema fumukusuki ya mozala mpanda nango la butu moyo azosenga mpo makambo esili eza nango kalika mokie mina na omona bazokendeka na besiko na bango oyo babimisi ebela mbongo bapesi bango batie bambwembe babimisi jenda na bango ya sika mokonzi nyonso akoya fo basala boye bazwi bambongo na bango bavandi na bango mais population ezokufa bato bazokufa pasi ezokoba na mboka nzala dominion kona façon moko des fois tokokaka koloba te
omoni bon nakosengaka na bamama wana ndakisa lokola bino bato ya media boye boza mpe baye bato bokosunga biso mpe message oyo ekomela bango bisika bango bazali tata mokeli akelaki bango mpona koya na mokili oyo ndenge kaka banengwa na biso baotosalisa baza na likabo oyo bango esengeli basala na mokili oyo me pasi mingi bamama na biso ya ese bazokutana nango zone bake kobotamela lokola eza zone oyo eza na matière ebele nde bazokoutilize bango na lolenge oyo elongo bani te me ngai na kosenga na bango balandi mpe nzela wana ntango molai bakufi mpe mingi ntango molai soki okei na bamboka na bango tozotala bango basota bavi oyo baza na bango basota bandako donk okoyoka somo okoyoka mpasi mpe okoyoka mawa batika nano bonzambe wana bapusa na pene ya bonzambe oyo ya bokoko oyo ekomeli bango balanda nanu matambe oyo ya bakoko na bango makila ya bakoko na bango ya baboti na bango oyo banda kosopama wuta ekende eganga eloba na nzambe ya bakoko poke bavanda kimia na kati na mabele na bango oyo biso tozomona eza bakola bakonzi bazolobela biso baza bakonzi te baza bakommerçant oyo bazoluka bambongo na bango na balolenge na bango po ce n'est pas possible komona bandako ya bato bazokupa basota bavi oyo bango baza nango okoyoka pasi metala lolenge bato wana bazokufa likolo ya bomengo oyo evandi na mabele na bango yango tosengi na bango kaka bapusana balanda sikoyo nzela oyo sango oyo tata mokeli bandongo na bakoko lokola ye moto atiaka bango na mabele wana biye wana eza na mabele wana eza ya bango makila na bango ekoganga mundele oyo abombamaka nsima ya bayindo oyo wana babombaka biso butu moyo akozwa ye etumbu bongo so mundele azwi etumbu bongo ye moyindo oyo atindamaka peta bitinda. Merci beaucoup maman. Na retenir kombote maman Matunga. Maman Matunga tomoni o animé conférence oyo lelo olobeli biso vraiment ozana élan wana ya mwasi ya koloba mais seulement il y a la population, les femmes veulent savoir la kosimini na lopoto les femmes en question veulent savoir est-ce que jusqu'à où vous êtes prête à aller parce que c'est bien de parler ici peut-être on est restreint mais quand on vous mettra devant de femmes qui veulent vous entendre mais qui essaient de vous minimiser un peu, qu'est-ce que vous avez à donner par rapport à tout ça? En fait, c'est ça ma question. Atondo mingi maman, pour un respect à l'idéologie nabiso, donc pour répondre à binoka na lingala. Pourquoi conférence nabiso et banda ki bongo, toujours landilango. Matondo pour na bande ko basi, o baza na biteni nyonso bazali, baza kolanda biso na ngonga oyo. Et l'autre osenga na bango, batala ki lelo te. Batala na ba poste pe o bango bazali te. Batala ba qualité na bango nyonso tout o baza nango te. Mais batala cause ya mwasi. Baye ba valeur ya mwasi. Mwasi azo jouer rôle ni na société. Po bango moko ba jeune femme o bazali lelo bazo landa biso, bazo mona pasi o mwasi azomona. Bazo mona pasi o mokili eza na yango. Alors nani akobundela mokili mwasi. Pour mwasi ce qui a telemi na esika azala na détermination makasi par rapport ya mobali. Même na balosam kolela ya mwasi e yokanaka makasi na mokili ya molimo par rapport ya mobali. Pour mamande ayeba kokumba pasi wana. Ezala mwana zobela to mona na bandako. Tata ko zala lali na yo zopota na mwana zolela. Mais maman mawawana donc bon maman o tata mokeli acha déjà kati na moto apesa mwasi motema wana ya mawa ya kosunga ya kosalisa donc bandeko basi o bozana bisika nyonso bozolandanga botala ba poste na binote botala ba niveau d'étude na binote mais botala cause o ezo sangisa biso lelo to sala mokili. Alors, pour mokili oyo ezonga na maboko na biso, qualité oyo zanango wana, savoir faire oyo zanango wana, to zanango pe posa. Po boya to sangana na bomoko, po to longa etumba oyo, mosapi moko esokola elongi te, mais mi bale, mi sato ekokisi mitano nde elongi esokwami. Kokokende pede na bango
Parce que aujourd'hui on dit que c'est la lutte. Et la lutte mobimba. Méthode peut-être à la brutale pour Nabamsous. Est-ce que vous êtes prêt à remettre, c'est-à-dire quand on dit mettre un peu d'eau dans ton vin pour mettre pour que l'objectif est à la atteinte. Vous avez un objectif mais peut-être vous avez une méthode de faire mon côté. Mais non, pour que nous sommes balé et collaborer, pour que boindo eyebana. Mais mutuana vu ba statut na ya koko ya panauti, mais est-ce que yo posa capable ou ba maman ya kimpa baza capable ya ko kendepe vers ba konzi mususu o baza prêt à collaborer na bino pour na ba femme moko ba objectif moko commun. Matondo mingi mama mopanzi sango na biso bomoni nde toza boye toza ya kokokela toza ya kokokela na nyonso donc toi prête ya nyonso so biri tozongisi ya donc ba mama wana ceux qui bango ba komeli biso te lokola eza etumba biso foto komela bango foto bongo la bango ezaleli o baza nango po bakoma lokola biso eza facilité po eza etumba etumba oyo ebandi wuta mais lelo tozobunda ya kimpa vita oyo tobeti lisolo abandaki etumba oyo na ba 1700 mais lelo to na ba 2025 na 2025 ya kimpa vita ba 1700 1800 1900 ti ba 2000 ayoka nakate mais histoire na ezalaki existaka mais tala sikoyo honneur pe valeur o ya kimpa vita ayekozwa to ko tombola bango mais na ba jeune o bazaki na époque na ye tango ka ya kimpa vita zongi ata o baliaki na ye ba melaki na ye musu ba yebaki grandeur ya o bango bazalaki te ce n'est que na kokufa na ye nde ba ko comprendre bazalaki na valeur munene pene na bango mais bazanga ki koyeba yango biso lelo to telemika kolanda matambe wana ya kimpa vita azaki la guerrière atalaki monene na été mukie na été âge na été lokola toza molongo ya baleki ya kimpa vita foto landa ndenge ya na biso azalaki donc toza ba guerrière tokokota pe tokobunda partout natondi biloko tondi mama kimpa o zali bongo na kati ya molongo ya kimpa vita et puis oza mopanzi sango nga question na ngeza plus na aspect wana oza mopanzi sango oza mieux placé à koyeba que guerre numérique je reviens sur ça et ça vraiment makasi. Alors moi je trouve que la bonne méthode na éviter eza question mais na opesa na ba ninyo méthode à malamu ezali ko kenne nango dans le même sens parce que si on se dit que aujourd'hui bolobi bon to c'est limité to yebi que bondele bo mindele leki makasi na ba réseau et autres. Mais je pense que le meilleur manière pour atteindre l'objectif, que ça na sens mususu bana na biso, balanda na bango ba réseau, mais balanda o est essentiel. Quels sont les plans de méthode nini o ko mettre ba vidéo nini ba programme nini o ko proposer pour que qu'on emmène la jeunesse qui est accro aux réseaux sociaux lelo, ba yé ba bongo kozonga dans le bon sens. Matondo mingi ndeko mopandi sango na motuna pour revenir sur question na bina guerre numérique nakoloba ce que olandi même étant dans la biso vam télévision au comment na programme na biso vam télévision eza tout autre que ba programme à télévision mususu et pas na biso to na film té na vam télévision le DG là to na film té ce qui to ko cha film to se basé peut-être na documentaire ou éducatif. Tout ça na dessin animé parce que ba dessin animé actuel au comment la dessin animé bazo sala bolingo ça n'éduque pas on a peine interpeller bino ba femme à média parce que betando na bino biloko ane le kaka donc tout ça na programme on a télévision ozana nous ya biso poto baka vom télévision etando ya bonya etando ya boyebi etando ya bola musibongo bayindo na pongi donc ça vraiment etando moko oh to baka soko tikango 24 heures sur 24 mois natala amon eloko mabete tozo bunda na guerre numérique to boyi mondele mais tozo utiliser téléphone biso pe tozo kota na ba réseaux sociaux lokola bango po toza déjà na chaîne na biso
bamwangisi vom télévision oyo eza suivi donc toza na baprogramme oyo mpe tokendaka nango na réseaux sociaux po tolakisa na bato soki koto bino bobebisi biso toye po tobongisa po moyibi bakanga eka na eloko ya iye nango donc eloko moyibi ayibi tokokanga eka na eloko donc mondele po tobenga na ye tokokota na système wana baloba so moni ndoki belela toza na kati ya système te kocomprendre système te biso mpe toza na kati ya réseaux sociaux poto éduquer na ba vidéo na biso éducative ya mwana komona chaîne na YouTube okomona ba vidéo par-ci par-là na ba Facebook ya bayo baza bongo ba vutuka ndenge to bengaka ba vutuka okomona biso ba vidéo so okena ba page na biso okomona eza penza na bokeseni okokutanga te na che net na TikTok na che musique wana okutanga ngote okutanga na TikTok te na che nzoto nanga polele to ba sad blague te okutanga na kocha message oza ko éduquer bato donc guerre numérique na biso tozaka na kati ya réseaux sociaux ata eza instrument oyo tozo ba ke mondela ye na yango pona ko bobisa biso matière oyo esali téléphone lelo yango so ma population na est donc tozo bunda na mabe na malamu nango na kati po to bimisa mabe to tika ya bolamu na lelo toza na moyen moko tolobeza réseaux sociaux toza na chaîne ya YouTube no nabi ba mwangisi vuva mu télévision na banzi bato nyonso na lelo na moyen ya technologie na téléphone na bango baza na moyen ya kokota bongo na ba YouTube na réseaux sociaux donc na partir ya YouTube bakolanda biso po ndenge toza bo vuva mu na lelo molonga baleki lelo eza partout dans le monde soki na France okiti na paro tuni molongo baleki ba représentant baza soki na Goma oke na Bukavu esiko basi na biso bazo nyokwama otuni ba représentant molongo baleki baza partout dans le monde na RDC mobimba vuva mwezali molonga baleki représentante na ye azawana donc sango na biso na nzela ya réseaux sociaux pe na nzela ba représentante na biso baza bisika wana ezotambola tokosenga pe na bino bandeko bapandi sango boyambelaka biso pe ba mama ya lolenge boye na ba etando na bino potanga mususu mutu musaka loba notala chaîne wana te chaîne wana loba makambo moko eswaka nga na motema mais soki bobengi bango pe na ba etando na bino bakolanda bango metebi ke vom télévision ata na kuzu balandaka yango matondo biso na biso juste na ngaki na zwa impression na bino bo assister na conférence o ezaki plus ya bino biso tozeka basongi to yaki ko assister bino na baye basé kolanda bino bose ba femme de médias yambona ino ba impression na bino par rapport à la conférence. Alors, l'impression est d'abord positive, parce que les impressions moi ya malamu ko zongela en fait les lots moi si congolaises africaines to perdre ba valeur ya origine na biso. Alors qu'il y a la conférence ko kutana na mate ya bongo ezali kaka eloko moi ya malamu parce que nesinga j'ai peut-être chance ya koza mopandi sango ya ko fouiller koyeba nini ezali ba encentre ba bokoko na ngai nini ezali na culture congolaise mais la plupart de jeunes filles peut-être ya âge nanga bazui chance wanati soko kutani na libaku ya bozo kuta bazo lobela bokoko to origine na biso en tout cas c'est vraiment une très bonne chose c'est initiative moko ya ko encourager. Et de ma part, j'ai beaucoup retenu et je déplore beaucoup. C'était même ça ma question parce que la génération bana otozobota o bazana ba 15, 16, 20 ans bazoye ba bouta na bisoté. Biso peut-être les longai na komi maman mais j'ai peut-être des difficultés au kangali puta. Si ko moi non obota na olaxé ko kangali puta lolenge kani. C'est ça le problème. Na olaxé ko kangali puta lolenge kani. Et
c'est vraiment des messages comme ça. Excusez-moi d'être encore en français. Ma message à l'olenga bolé o biso batuto panzaka sango biso batuza pemeni ya média ko luka ko vandi sa culture congolaise. C'est une priorité et ça origine na biso et ça patrimoine na biso et ça richesse na biso et sengeli na biso to bomba yango peto la kisa yango na bana na biso. Voilà. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, dans ces pays qui m'a cassé, qu'on a fait part, na kati ya conférence où ils allaient kolobela ki bo moi si en tout cas été biso makasi et sungi biso pour nous préparer déjà futur na biso mais et le ça n'a pas c'est tant que moi si donc de tout monde a rappelé bande comme susu bazali basio bazui chance te ya ko participer à la conférence au de fois au la musique moko zo beta batiki banzoto bango bolumbunga na me posaka question moko. Pourquoi pas mibali batika nzoto la on peut polele na kati ya ba musique wana na kati ya ba club wana ba utilisaka nzoto ya mwasi wana na kozonga na maloba mama au ti côté ya biso lobi ete mwasi azali moto moko ya valeur yango moni que même artiste musicien ba utilisaka basi pour que orchestre na bango e mata donc balingaka mwasi alata eloko moko ya mabe pour que et permettre bango ba kotisa vraiment milimo na bango na kati na biso basi donc et ça n'a pas si makasi ya ko zala vraiment comment na biloko ndeti ya bongo ozo constater na kati ya mboka na biso en tout cas pour nga na pambola maki makasi na kati ya conférence oyo vraiment na retenir que moi si aza moto ya kosakana te moi si aza moto moko ya malonga moi si atongaka esika moi si azali salite mama uti kote ya biso awa eza même na mama mususu bakimaka badra ya pembe les appels à maman msusu bakima badra ya pembe pourquoi parce que bopeto ezalité ndako moi si azali esengete bopeto evanda vraiment ezalaki nga vraiment moi passe makasi mais eza bénéfice makasi pour la biso ya participer na kati ba conférence au étant que ba pandisa vraiment tozui chance wana ya ko participer na kati ya conférence on a ko singa pe na ba maman na ba kondi na biso makambo oyo esukaka awa te bozwaka mpe babana oyo baza vraiment na niveau moko ya se parce que soki omoni mwa boite kotengama mwa moke na kibogenese parce que tozwaki chance wana te ya kozala na makolo ya bamama oyo bakotambusa biso bakolakisa biso nzela donc tokosenga na bino ke conférence oyo esuka awa te botambola nango mpenza partout ndenge olobi bokotambola ezala si s'agit ya kokita na bacommune par commune si s'agit na baquartier mpo esunga population tala kaka soki ata moto moko akochanger pour na tina na bino tata ko pambola bino maloba nga suka yango wana merci beaucoup. Pour conclure avant mingi na maloba ya suka ngai na senga soko bo pesa conseil étant ba femme de média bolobeli ba danseuse bazalaka exposé pour ba pesa vitamine na ba leader na bango mais étant femme de média lelo qui dit une femme de médias, azé prostituée, azé moisi andumba, une femme sans valeur. Ce qu'on totalise sur 99% des missions animées par de femmes ou de filles, et ça dit des missions peut-être à caractère porno-audio, surtout le bangon dengue wana, sexualité, moko, désorienté, moi si un média a mis ici valeur. Ce que Yemoko a présenté une mission à moitié nite la danseuse, c'est que Yemoko a dit qu'il y a un média pour amiteka. Le lobo yeyi ne sika oyo bokuti courant de pensée mon sous message mon sous sur la femme qu'on revaloriser moi si. Na lingi kaka na part na bino bo pesa na un conseil na bandeko tozeko sa na bango mosala moko. Moyo bayena média pour bamiteka peut-être wana ndiko sala maloba ya suka alors tant komaki liboso tolobayi ke toza na structure na biso ya tribune de femmes de médias objectif na biso ya tribune de femmes de médias ça d'abord ko lutter pour na ko changer to ko faire voir image ya femme journaliste. La femme journaliste na Congo toyebi que moi signor surtout aza mopandisango batretaka biso de ndumba batretaka biso de basignon so ya bakonzi batretaka biso de filles légères. Non seulement ça to subisaka pe ba harcèlement makasi.
C'est-à-dire, patron pour engager une chaîne phobima. Nous continuons sur une chaîne et pour exiger patron on est victime de plusieurs harcèlements de part et d'autre. Mais biso na tribune de femmes de médias lutte na biso ezalakawana. C'est-à-dire, moi si mingi maye nzoto te. Biso moi si nzoto azalate. Biso moi si mutu. Moi si maele. Une femme a beaucoup de choses à donner. Moi je dis toujours, excusez-moi la côte toujours en français, dans l'obara mingi que malam n'a pas sa savoir-faire nanga, qui n'a pas sa nzoto nanga. Je suis maman, qu'est-ce que j'ai à donner à mes enfants après? Pour naza maman, naza nabana. Ceux qui les longa moro na bandi komiteka. Lobi no ebi sabana nanga nini. Alors, tolza na posa na association na biso to lingara mingi ko marteler sur l'image ya femme journaliste. Alors, biso a doye ko bakisa lisusu. To bakisi lisusu image ya nengwa. Tala lo bango bongo nengwa e koti te mama. Image ya nengwa na vie na biso toye to bakisi lisusu en plus. Par contre, moi je dis ça très ouvertement, dans une difficulté au Kangali Puta. Pourquoi je suis née dans une famille où Liputa et Zaki dans culture n'a bisoté. C'est comme moi, ma fille, comment je vais lui dire à Kangara Liputa et ça moi passe. Mais on a assisté à la conférence, la tribune de femmes, chaque mois de passe, Tolatara, ma puta. Mais Liputa, protocole de Liputa, Tola robe, ton jupe. Mais tola tarapena maputa kuna nena yekoli lisuko kanga liputa kuna nena biten fona kanga penza liputa. Donc nous sommes déjà dans une association oyo to travaille sur image ya moisi et tout ce qui a trait à la femme tozawana toza pona ko soutenir ka femme journaliste c'était moi signons ça za moi si à valeur moi signons ça za moi si un pivot moi signons ça moi si faut remis ba nini to nani yoza parce que toute femme a quelque chose à donner. Moi, signons ça, on a te karanguba ozana eloko ya kopesa. So yo tegelinga nguba te na komelati na tongo te. Komi mona moindre te parce que o te karanguba. Non. So ko te karamai ozo luka ole sa famille, c'est ce que tu fais, sois fier de ce que tu es. Une femme, c'est une femme de valeur. Moi si yo mo fomi lo bakete na za moi si na koka. Na te karamai oui mais na za moi si. Na za journaliste oui. Savoir-faire, le reste, ça viendra. Voilà, merci. Merci beaucoup, Papa Obi. Tu peux un conseil. Et heureusement que ma concert déjà à lobby déjà dans la Kati association Moko. Oyo sungaka vraiment basi bapandisango na sorte nyonso na ba médias différents ezaloza na Top Congo ezaloza na RTNC biso so tokuta na rendeti lelo normalement toza na réunion à 16h tokuta na ka pona koyeba nini esengeli mwasi asala surtout mwasi mopandisango ko kozala ndenge ni mwasi mopandisango ayoko se comporter ndenge nini yango wana biso penza na ngambo wana ndenge zaka o mwasi mopandisango azandumba wana mwasi akala mais mwasi sika ezali susu bongo te luvunu.